décortiquer yo dans décortiquer to mais yaka na canal mususu songo le kana nzela ya ba ingrat to salo kitoko mais tano onde ça tesco après avoir pour vendre na plateau to zwanini parce que oser le côté ngana yeba madame Belvi à sala mayonnaise ni à sala le côté pour mes amis bandeko babosanaka au moni télévision eza le ko pongo footela ato beti 10 ans faut que ne mtuso ya tika boy tango yo banda ko jouer na bela to mona ko lobela le côté tango yo jouer total niveau mambo ekendele je na yo na bela repesa te surtout la posa ki sengi c'est que to luka kizingi wa kizengi aida zawana to za posa ya mobile c'est que ba misupe bazali yo esimba to okoma te bon ma jouer rôle musute te akorate Belve mata miniature charge pourquoi panga miniature beve ele ka munene ba miniature photo pena munene so on est là on a kamera bande ko na ba na nga senga ka bande ko na sa ba kuti na félicitations na bino on sa ba analyse à film ya on sa ba analyse pour film la Belve bobo lo ba ni quand même sous Belve lo ben la film mais bon quand on va partir wana botene na va émission na bino banda na 5 millions merci pour la reconnaissance au Boanango et puis la promotion ba la biso merci beaucoup vraiment na bino na cause à l'ingrat donc ba sala bongo ça ba ndeko na biso ba congolais merci beaucoup ba sala bongo oui donc ba kati pena parti wana ba bali na nango après ba kei aleti tuka ngana bien va na combo na yo bando lo boke okufunda ngati lelo ozela ufunda ngajuni pourtant nga tetanga baka kofunda nga wanga la voyager mais il c'est na voyager tant nzonga on a bien vite ngate moi j'ai 40 ans yo 40 ans on ngoti na 40 ans alors qu'on savait ngate parce que nga na mère des enfants te aza bien na te nga muto za bien ngate on moni place mi fundi yo za 40 ans mayonnaise ala lingo yo te bon na 40 fois sable ko le kana TVT pour le baba n'importe quoi natani ba ko bono mayonnaise tituka Alain tituka na ozela confortation au bon sambisa ngana yo na zela rango parce que nena lobana te tango yo linga ko choquer batu ngana ko choquer yo na esa ko ngato beta vali soto vandi boye oboni mwana lemba hotel aneza la boye peso lalaka to beta vali soto parce que j'ai des vidéos yep mayonnaise tango acteur na kufa awilo tango atindanga na finga ba mirma yipa zaka na subasi no monte ke yemta sala mamonda yedi mais oui parce que yaka atindanga finga ba mirma finga ba nani atindaka yo oui ça répétera na lemba to vanda ya futanga paquet ça veut dire moi muto ko sala likamo toko so yango pe ko mo likasema nyuso basala likamo obe loko lobio opesi matière moi yemta tindanga oh tuna mimo yebisa o siko atinda ofinga na motif nini parce que héritier Watanabe apesa mbongo bakunda wini ya pesa te yo ka sakana zana ningo wela mambo bana lemba na lokona bosala na lemba o ka sa yo combattre gesho ko kana gesho te parce que gesho est responsable nzamba hôtel aka moi mbalo azana mwasi na mwana na ndako fona lesa famille fo makambo bibiso sur moi bana ye moko to vanda bonye prochainement soka yina ko ya lisuna ngo na episo na omona na pesa ko ya liboso ya somo benga batu baba ndo pexanga Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air au Bozolanda Bisso, partout dans le monde entier. Jerry Kobetok, c'est Moubali Ali Toutou, Yamoumana Zolo, Papa Kouloutou, la famille Libota. Merci beaucoup, Nabino tout, Bozolanda Bisso, na Active Final Télévision. Merci beaucoup, la famille Libota, au Bozolanda de partout dans le monde entier. Je crois bien à Bata, qu'on a Monique, Azana Rihanna, ça fait très longtemps. Tout ça, on a pu soutenir dans le plateau pour m'amener belé. Donc merci beaucoup Nabino tout, merci beaucoup ma famille Libota nyonso lelo pena to solola nyonso ko to ozangi c'est le côté et puis to kolobela nanu to banana likambo etali film lelo yo tozo benga ba famille Libota nyonso bazala toujours motivé
na film na biso oyo ezali actuellement na Belle-Vie TV mea culpa oyo Belle-Vie Kandi Poutine de l'écriture à Biso et puis toko solo la moi moké ba sortie médiatique à Batou. Pourquoi ils ont toujours Belle-Vie Kandi au Batou bayaka ko luka ko bamba libanga ta kutu balobaka ko bamba libanga ba bamba libanga na manga côté là mais pourquoi toujours Belle-Vie? Pourquoi toujours les lots monde na ba comédien mususu oyo les lots biso to bandaki cop oyo balobaki na biso ke boza ba sans esprit les lots comment lobela bana basi mais les lots bango ba commencer na kutu ya kitoko ya mabe koleka biso en tout cas to solango na Rihanna Sole on a ça déjà bonjour. Bonjour papa, pour ta famille Libota, Jerry Cobetox, Veli Toutou. On appelle ça bonjour, on appelle ça bonjour, on a abonné tout, il y a rien sur la télévision. On appelle ça abonné tout, il y a chaîne Actif Final Télévision. Actif Final Télévision, on appelle ça Mbote dans la famille Libota, directement à Madame Belle-Vie Poutine de l'écriture, maman comment mutatika bon on a défaut. On appelle ça la grande famille, on la famille Libota tout, ba tonton, ba tanti tout. On appelle ça Mbote babi. Nga naza rapport na ba question au tonton Gérard autour nanga naza dispo pour nous répondre. Voilà, to banana liboso na film. Ouais, pour to banana na mozindo ya film il faut na remercier ba ona so basunga ngai parce que na cause à l'ingratitude condamnable et quand même la Bible, même na ba pasteur ba te ya biso ngo. Directement na pas gouverneur de la ville Daniel Bumba son excellence Daniel Bumba voilà vient à biso MLC elle est là gouverneur de la ville et pourquoi pas vice-gouverneur et dit il est le papa social Molangi directement na moni honorable Clovis Samba pour na changu papa social et ya Mariana Sole on a député député vraiment ya solo na kati changu motema ya mama Chacha otali vraiment bien fondation Clovis Samba et pourquoi pas manager de Misoire, Patricia Parker, les cadettes de la famille, Babi vraiment ma soleuse est belée, maman bangeza est belée. Ngami go na boire bateau ba sola, sans sola te na boire aussi. Voilà, tout le monde a filmé, est-ce que vous avez filmé pour tout le monde nous boire honorable? Est-ce que vous avez une mission? Vous avez une bateau bata la filmer parce que tout le monde le rôle lelo moi distraction continue que na ba yini o ba yaka toujours ko kotsa lem sous famille Libota to ko kotsa biso bato le la Belle-Vie na distraction. Non, en fait, mutako ko tsanga na distraction tenga na dia mama mukolo na l'équipe d'étape pignon so esenga mutaza na distraction. So na cette distraction na âge ça veut dire que exemple ma famille elle n'aime te etindanga. Tika boy. Oui, na bengi ba fan tout o balinga Belle-Vie télévision. Ba tout no so balinga Candy Star. Ba tout balinga Madame Belle-Vie. MCBino s'il vous plaît. S'il vous plaît, tout va ok bien, mais apparemment Boromo Lemba, na sengi bino tout bon motivé, bon la muka, tout consommer, mais à coup par la biso film, la biso qui to, Madame Belle titre moi il a biso pardon, mais nous pas bon entendre. Mais à culpa. Muto be matangi na école bien ta bani na maternelle en koko benga ngote. Mais bon consommer ma film c'est qui est bien na Hollande ba film, nga bandara bande film bande moi le lendemain na kota 5e épisode. Nous on a 4e. Nous on a 4e na telle place nous na comprenait bien te place nous na ndota la pongeza yaki to na na fatigue. Na bande na ndota c'est malaki na 5e partie. Dans 5 batni so botala. Tant qu'on le baboy. Ça veut dire Natala, quand on pose une question, on a filmé les gars ni na répondre. Et ça vient de belé, baza pour na ba communicateur. Pose un communicateur à mutu, faut ça la marketing, il y a produit à mutu wana. Mais on est belé ba kana média, ba ça la produit, il y a artiste ba komisate. Oui, ba ka directement ba régler bato. So ça n'a problème mo bena mutu habité, il y a manga na régler bato d'abord que dans un communicateur à mutu tel. Mais ngate que dans un jalé le pitbull, il y a Belle-Vie qu'on dit la patronne. Mais à coup pas, tout le monde qui papa na biso, tonton na biso nani, Patrick, tout le monde qui est azali mo la poto ayaki na arrivé na ayaki, on est bandé ba 2e épisode. Aye alinga qui fi Cardozo mille esprit, mama Visa, alinga qui est kolinga lingié, bango bazaki Cardozo za mwana ya mama étoile. Papa Serge aza papa Cardozo. Voilà. Ouais. Bazawa la vraiment bazaki na ndako na bango pe na vie na bango pe ya bien mais kolinga balinga ina papa Patrick alongoli papa maman alongoli Cardozo place banda ofutela amemi na appartement na ye oya somba alojara batu batu bafutaka mbongo bavandaka oyo gérante nango eza Madame Belle-Vie. Ok. Oui, gérante nango eza Madame Belle-Vie na kati ya lopango wana tomoni sous couple foyer musu ye kokotana eza ya nani ya Renate Ifoku.
na maman na biso ya Zani Marie-Jeanne Bololé obi bazo futa na kati le pont ko futa na kati le pont ba futela maman Belvi tanga zwaki bango ba ya futela mais ba yebise maman Belvi musala ba sala raté eza erreur grave na ba bayer rebelle mambasala ka tango ozwi locataire aye pa na yo falo tuna osala ka nini leti nga pe na limete batuna ngai osaka nini parce que lupango oyo eza mona ba streeti batuna mutu osala nini po osaka nini wando kota ba air nini bango mama Belvi to ba yaki ne bani mama Belvi batuna bango te kokota na bango ba koti na kati lupango ba fandi na bango pe mais na ba belate na bango na ba caractère na makam na bango ba ndumba ba débauche to suka wana na comprendre que ça la film merci na comprendre que ça la film mais sikoyo question mo yelinga tango oloba pourquoi mutu mo boye soko yeko jouer pas Belvi kandi parce que auto tanga combo bon to solo la bien auto tanga combo Renate Ifoko a auto jouer film ya Belvi kandi oui mais okomona te na famille bota ba ko salise matalana ebele ndenge côté mususu ezalaka pourquoi ça pourquoi état d'esprit et là on a c'est na famille bota ba tonton na ba fille baza ba esprit de Dieu tu es que les artistes les gars na TV ils sont obligés de casser quoi jouer pas na biso photo ya mele émission photo ça c'est ba vidéo photo mini ça non et là on a c'est na biso to longa chez les parents avant tu es be lukambongo to za ba esprit dur alors so mon ba ça bongo ils ont manque à faire ça qui analyse mon abi kobini so babini saka bato ba bombela bango ba vidéo te c'est bon maman yo mona ba salisa bango ba émission ba sala ba kumisa o mes amis yo mona ke ba ye ba l'action to supprimer te mais en corbeille na bango ils en carte lobiso dérouté ba bimiselio ya mona osenga bande ko na biso ba artiste boza la esprit dur $10 $20 elle que la bino to sentiment te boza ba esprit dur va mu total bo habité o ezariana ba joana na le kate mais so télépecer na biso ma top pena de gasu pena na émission te bon ezaka balega pena sou na émission pena te eza mutu moni bino mse ezaka âge na temps calendrier ma top eza saturé eza vraiment saturé gesho inganga lega pena émission te saturé eza vraiment saturé eza constant mona sali eza saturé mais kuna ka mbala moko fo ba lecture émission bandoko kumisa babenga kinga babina ngana zo 8 ni na kamwe bon ezaka nini ya kobe letinga lobi na tourner na bondane na tourner chaque jour sauf toi tu as une émission de théâtre et puis na tourner so na tenir dans 7 jours de la semaine na retourner pe 6 fois ça quand on est dans une émission parce que yel sanga mutu mo abenga na tournage na que tourner et na sala on matala na ça ba film parce que bato ba bengi wana na mona bango pe ka boy to na zaki pe na Lisboy na ndo mona pe bango so ngana na jouer na mutu azo simba ba comédien mutu vraiment za nzungu ba comédien le quoi phénomène de sobe so yebisanga na ko jouer na mutu mo fona bandolenga na uta dans l'école esprit kuna na yena ngosko na be problème est na uta dans l'école esprit kuna ya kiteti agitation ce qu'on peut madame Belvi na l'école esprit ya douceur pour moi que na changer na ko va dune fiaza na longa chevauchement na chevauchement accident de parole voilà merci beaucoup je crois bien dans sa famille Bota bomoni ki maman Belvi kandi akendaki na orphelinat je crois bien ba mbongo oyo maman Belvi azwaka aka olakisa ba papier ba bilamba sombi ya sikate akendaka mingi kosunga nango bana bitike je crois bien ndeko na biso ba accompagner ki maman Belvi et ça qui on dit ouais merci beaucoup on a festé bato nyonso ba participer na descente wana na lelaki biloko wana faisait ka Belvi si ko elo mona yebisaka bato même ba artiste yo tolobela ne biso lobela madame Belvi yango même madame Belvi alingaka biso so avandi atali bato ba ya pembe na nga ba portaka nini bon idée wana yo sala descente ya rentrée scolaire ya orphelin na orpheline eza ba communicateur madame Belvi ko bimisa so tant yo za pembe na artiste yo yeleka ke mutete la finga ki oboto mutete la yele projet d'avenir bon yele idée bo ka biso mabanga fa ba mona ke o considérer biso bazo diminuer biso trop c'est ça non faut osunga so tant ba communicateur ba yeka na idée madame Belvi azala nango mais tant que na calendrier madame Belvi na mois ya septembre ozaki na ba projet mususu ke ba communicateur ba sali likambo wana so chef de l'état so avandi bo atala bi moi sûr ça va projet
Parce que tolandaki pe dimanche passé ba vidéo po bande comme soune batiaki il y a conférence madame Azaki on a ba fan na yo balinga yi o mona ya artiste même son papa na molimo ne pe mana kimia azaka na idée au salango te mais à mon collègue ya papa na ye o azana facilité au salango a sengi aide parce que mutu nyoso azana nsele ayebi histoire ya Bamobondo très bien parce que Bamobondo batiki batuna ba dégâts bato bebele baleli babilo na bango bato bebele baleli bandaku na bango bato bebele baleli baba voiture na ndenge ebele bato batikali par cœur mais ce que mwana ya artiste mo boye aye pa ya tata na ye apesi ye matière wana ya mabete mais ya malamu donc ce que mo konzambo otala bité Bellevue fois kaka ce que bino bato boye boke ba féticheur comme il y a belle vie et que ne et si bateau parce que on laisse ça orphelin on laisse ça veuve azo sunga bateau bazangi bisika kola na mbongo bato botala ba film na mbongo bato batala ba film ya kobe na soki place moko boye na landaki ba jale lo mo ba kisengi na ngine ça bato moni bato ba sabona na famille na ba chaîne na biso leto za ba abonné na ba chaîne au moins na frère na yo propre même cousine no propre à s'abonner. Na éviter toi qu'un exemple normal à s'abonner. Mais ce que tu as un bon chaîne na ngebimi pourquoi yo bangana yo kabila ka famille na kabila bango ndam seke faut bon monsieur bima faut na yo kabila bateau na éviter parce que bateau ba s'abonner na chaîne nga na yebi bango te bien parler bon ya na chaîne nga bango ba yebi bango te ba yebi bango te faut ngabela yo kabila bateau na yebi te bateau ba yebi te so bino kabila famille nga na ko yena ngote na sa matalana so na kabila ba orphelin na kabila ka pona sa matalana te na kabila ka parce que muto ataki 10 francs na yemo na ke mbongo ekomi pe mutu mususu azaka na mbongo na ndaku o ka t-shirt sa bien ma commission au talk show c'est ça aussi problème ba to bele bazolo ba ke bozo filma ngo bozo la sa batuke Bellevue nda komi nani te Bellevue za éducateur à masse aibo éduquer masse même ngaki ya na oyo et ça parmi les témoignages nous appelle madame Bellevue et ça pas façon de parler langue changer façon de vendre na ngape changer pour ça permet la Bellevue ce que bino ta ba vendre permet na mutu na bino bozo zwani apporter les bino nini et apporter les bino parce que ba idée wana ngape na kati nango lobi sima lobi na ko créer pas entreprise ya ko za idée wana na ba idée na ti na za na za boy parce que ngana mwana changu biso na changu na sele ko somba lupango ya lote à l'époque to lokota ba mbongo be to somba pe to zipe mbongo boye na somba chini pantalon na somba talon ba changaka mais ko vanda pemena madame Bellevue na tête o masa mwana mwasi tellement ba projet kitoko ba idée kitoko pesa bato $100 na simba point était na ko somba barre de fer ko za la pemena madame Bellevue jaloux o madame Bellevue azo porter ba un piece na cerveau bato bangonde okela bino jaloux bango bazo porter biso mabina na mbindo nini mabina na mbindo mabina na mbindo nini mabina Michael Jackson bongo a immortalisé Michael Jackson abi est-ce ngana âge na lelo j'ai 40 ans d'âge na ebité so ya gola ko saka bonga na 40 ans yo a 40 ans oui te na 40 ans na ebité so ya ko saka na ebité te yo boko sino 40 ans te ya ko be 40 ans na boyango na 40 ans te sikoyo ota mutu a 40 ans lokwanga na mbinga be na temi na njobi na awa banduta na ngey monana na obina na oningisa bilo na ngasima ale grand frère na nga petit frère na nga aota la vidéo wana mutu ba posa ndoto eko telema na grand frère na yo mais oui kasi nga na memi na pitete na dance na obina naza mwana mwasi naza mwana mwasi esi nga na kotema liboso na bina ba dance donc fille à 40 ans ko bina bongo te jamais mutu déjà za mukwaza responsable ata responsable te notali nzoto na te ça nga commisé ka galerie eza na ba galerie mususu oko sa ngote na bi film auto leka Bellevue jouer ndumbati a jouer ndumba ba tezemi na sa quit bon on a gambia sengo ya ndumba ndezala parce que les bine mambongo te to mettre moi des lips bino ko boye ben faut pratiquer mo kitoko bana ba yebi bango collègue na ngasila c'est mon collègue collègue na nga voilà to ko tona na likambo oyo lelo famille Bota bazolanda biso mais plus tomoni est-ce que famille Bota bakala ba faux compte pas mes amis famille Bota est pratiqué pour impossible ngari yana batu ba yebenga ndeni kozala pembe na Bellevue na changer famille Bota biso nyonso bana oyo na ba fan ya Bellevue te nazo tout na so yo kaka na ye biso bino ko biko finger batu na ba TikTok est pratiquement impossible yo ka omoni biso tout ba fan ya Bellevue to na caractère à Bellevue to na caractère à Bellevue et là aussi ko to bossa na nini on est en zabo GB
azaki mona ex nemo to pe pa a trouba pe libela mo ya bato o pense que ça bambanda no akala o pense que na quartier na bino poza rancune soit des habits ka sona na film na quartier na bino mais a bon soni kaza rancune na quartier na bango tanga na media rancune na wana mutu ana lukako azio ta mono na TikTok commenter lo mabe et ne bateke ba to famille bota siko elongo pe mso ba suba ko commenter yo siko fo yo mo zonga na vidéo na sala ki nini pot ba commenter nga mabe te o inspiré nga ne loko zena passer message merci bande ko ba bolingo na lobela fali na lobela belle vie ba ex na nga nyoso ako ke ne peut pas faire ake pas esila pour avangenga c'est ça to kangi parenthèse on continue non siko yo batebele ba bosana na siko lo nga na monongo mito plus que mito comment ndeko na biso aida ba commenter mabe atomboli commentaire asali vidéo ya lobi siko yo tomboli commentaire te poani ozaka na page to lingi bato ba ndoka to bato na page ezaki na TikTok kasi na TikTok po muno oza komelo biso to doza to sala TikTok so ba komelo message mabe to mona ki aida a cliquer ka tomboli vidéo na mutu no so tanga eloko ba komela aida siko yo to tombola te poani ma chérie tantine yaya so oza na posa na décortiquer yo dans décortiquer ki to kome yaka na canal mususu so ngoleka na nzela ya ba ingrat to salo kitoko mais tano onde ça tesco après avoir qu'on vendre na plateau to zwanini parce que oser le côté autant sa vidéo to ça c'est comme si on était famille bota to zoé ba impo to zoé ba mouné na belle vite c'est ça le problème yango na ngai ça ba to zoé ba mouné na belle vite est-ce que c'est réellement peneza famille bota mta commenter que to c'est le quoi bon to so to vito c'est le quoi bon neti nga vraiment so na c'est le quoi bon fona sala pas collègue na ngasila parce que nga to ba propre ba niveau mo na succès na ko sa bon pana le reste c'est tout na ya non on a binoté y on a succès ni on a problème na kolata kitoko so mi single ya 2000 francs na ballon on go belota kitoko ko classer couleur et on va te kolata kitoko ko vana na gambela mama okata ballon ozuki to vanda opona bilamba ballon nge bate ko kitoko la ta kitoko batu ba comprendre te kolata kitoko somba roba ya cher sombela mba cher lata batu ba apprécier yo so la kitoko ngoyo moko mona emso comme on a 5 mois te lata kitoko obi pourquoi na loba bongo lelo to wana batu moko na vie ami beta tolo ke na sala théâtre mais atika lo commenta film moko te a jouer ta rôle moko principal o e beta te mo mone aya telemi a bunge la belle vie siko eza nini eza qui est ton jaloux eza qui est ton jaloux ça excusez ça la bato autant la temps on a sali na théâtre tant au belva sali na théâtre ni belva maman s'est posé à l'obisa bato chaque jour belva mata miniature chaque jour pourquoi panga miniature a belva elle ka munene na ba miniature photo pena munene so on est là on a kamera bande ko na ba na ngina senga ka bande ko na sa ba kuti kuna félicitations na bino bosa ba analyse a film ya bosa ba analyse pour finga belvi pour bolo ba quand même sous belva le ben na film mais bokata vraiment parti wana botene na va émission na bino banda na 5 millions merci pour la reconnaissance au boanango et puis la promotion ba ça la biso merci beaucoup vraiment na bino na cause à l'ingrat donc ba ça na bongo bosa bande ko na biso ba congolais merci beaucoup ba ça na bongo oui donc ba kati pe na parti wana ba bali na ngona émission nango après ba kei eza maman na musala merci beaucoup voilà malembe tozo kende sombele bisanga songa baby voilà tu es na sortie médiatique ya munene oyo batu nyonso tout bon te to sotango yana to sotango to sote mutu te na to sote non to sote na sortie médiatique à Ida ndenga saki sortie médiatique à jouer na film donc félicitations à Ida mais Ida za ral kolot eza ko mayonnaise azolela yeza kizengi mais bo bimsaka non aleti tuka ngana bien va na kombo na yo bando lo boke okofunda ngati lelo ozela ofunda nga joni potanga nga tetanga baka kofunda nga wanga na voyager na ebise na voyager ta na zonga ona vie na yo vie nga te ngana moi j'ai 40 ans yo 40 ans on ngoti ngana na 40 ans ala ko za vie nga te parce que ngana mère des enfants te aza vie na yo te nga muto za vie na nga on moni place on mi fundi yo za 40 ans mayonnaise ala lingwele
Maman 40 fois azala lingwele azala likolo sikoyo na sola makamba ba para ba responsable nde yoza boza mona nouveau né to mona no réponse pour te fêter mona ine na so mamba ba nouveau né avant ya sola na nga fois elanga bana futa ka minerval comme mayonnaise irresponsable ako leka na TVT pour le baba n'importe quoi na tangi va ko bono mayonnaise tituka Alain tituka na ozela non, c'est la confortation au bon sambisa ngana yo na zela rango parce que nena lobana te tango yo linga ko choquer batunga na choquer yo na esa ko ngato beta vali soto vali boye oboni mwana lemba hotel ane zala boye place olalaka to beta vali so parce que j'ai des vidéos oui on manga muyo oluka bon ça qui na ngeza na bila kusafungola nda non to suka wana sortie médiatique na yo ngalinga le bezani. Pourquoi la lingana yeba Madame Belleville a sala mayonnaise ni a sala le côté pour mes amis ba ndeko ba bosanaka au moni télévision eza lokolo pongo foutela ato beti 10 ans faut que les mutu soya tika boy oui tango yo banda ko jouer na Bella to mona ko loba le côté tango yo jouer total niveau mambo ekendele je na yo na Bella repesa te soto la posa kisengi c'est que to luka kizengi wa kizengi aida zawana toza posa ya mobile c'est que ba misupe bazali yo esimba to okoma te bon jouer rôle musute te akorate oh papa mami yo loba balete bokasi balete chemise ba pesi rôle joueur koka a jouer na toni peine expression ni te a rejouer pe patron nani patron mon ando écoute patron mo sikoyo papa net ya nini parce que non on entend normal ton nouveau marié non mutabala na nte mutako azako ko éduquer mais c'est l'incarnation c'est le fait de porter des caractères de tes personnages akoko ko incarner ba rôle te mutu obi mutu so mona jouer bien ça veut dire na vie normale pas maele akoko te tobi mana terrain na pardon Rihanna akoko jouer mana terrain mais ça la passe est-ce que pourquoi les loyo makambu oyo peut-être ya deviner ou to leka baso ninga ba pesa ngo attention ba pesa ngo forme neti soubassement nango Madame Belleville za na se te au monde eza boye parce que ba dira mayonnaise alobi bongo alobi ke eza na mutu moko boye kaka azali mukolo mwatinda ki bongo yepe mayonnaise tango acteur na kufa awilo tango atindanga na finga ba mirma yepa za na soubassement moi teke yemta sala mamonda yebi mais oui parce que yaka atindanga finga ba mirma finga ba nani atindaka yo oui, place à répéter en l'alemba to vanda ya futanga paquet. Ça veut dire moi muto ko ça alikamo kitoko. Parce que yango pe ko mo kasabat news ba sala alikamo. Obe loko lobi au pesi matière. Moi yem ta tindanga. Oh. Tuna mi mo yebisa o. Siko atinda ofinga na motif nini? Parce que héritier Watanabe apesa mbongo bakunda wilo. Il apesa te contribution salama. O mama président Ansebi mara président satinda mbongo batu batinda mbongo pona mama wilo ye mbongo 3000 balles o wata tinda agomango so makele combien internet vie tabe nga bité za bongo TV abomen nga carte via longoli nga camera bité kende boyeboy so tali pe malika mania sala pe mission wana à côté la ye to côté ninga soubassement oui makambo ezala mboko so yo mon sala alikamano kwa sate bana so basala ngo parce que benganga so tuni grâce ka ya biso za ile ya mobile kapapula grâce yebi to za na grâce grâce yebi kamwa ba tindi o tout est la mutu bordi pour 3000 pas ya mayonnaise habité petit na obi ke na ba problème ba parler fona ba parler mikolo wata o kabelanga te yango ce qu'on a noze la pe ou ta PC visa so wata PC ke visa na ngana yana c'est que wata fo finare kaka Maman comme bon. Oui non, il sorti au monde à lelo, il au monde ba mille esprit lelo ba problème soubi ya sena c'est soubassement, ba yana on a ba mima c'est mayonnaise. C'est mayonnaise. Mi botala makana si mama kamo mini ngeko. On comprend? O yana ba au mo ya sena c'est le koza mutu malamu za mutu mabe o baby o kabola baleki. Yo ka saka zana ningo wela mambo bana lemba na loko na bosala na lemba. O ka sa yo combattre gesho kokana gesho te parce que gesho est responsable. Nzamba hotela ka moi mbalo azana mwasi na mwana ndako. Fona lesa, faut laisser famille. Faut ba. Makambozo bibiso osu yango wa. Pana ye moko to vanda boye. Prochainement, soko yina ko ya lisu nango. Na episo na omone na pesa ko ya liboso. Ya somo benga batu baba ndo pexanga. Si on a la rayon fou dans ta sa confrontation, na yebise ya mambo na loba na kosi, place.
ya silama na okando silama eno mikolo yo ozaka so mikolo na bakabela ke mo elamba okomo luke mission ya silama aje ekende tolinga sukolo bebele belete tokomna posa to sama mususu epi ambongo ngana aje na posa miniature te na posa mbongo na sa ba faire question suka la tuni pourquoi tous les comédiens lelo ba mo na pena misubu que si la mto amabe mais ba okotele ba complexé pour anime parce que bato ebele ba na côté la Belleville parce que on est Belleville dans le numéro 1 kuna numéro 1 pas mère soit disant yem ta koma kuna faut pas côté pour yem ta bimisa biloko mais pour yo ba on soulever le moins très capital yango mona côté ya kana émission en tout cas ndenge komi tour payé tu sais quoi ba chaete bon tu ba dans un décembre to confirmation donc si lelo mona pekina ke ngambo kuna mabezo mona na mais bazo côté ba côté na ke na boulke so ba bengi cha ko mona bango tous les comédiens ba tous les comédiens kolongola mutu te donc ba komi ba jalelo parce que ton ils sont là que ba comédien ba liba yo kala raté matin oyo mi mana na Karine ya mado ba bulu ya comédien ba comédien ba moni ba ngoti likambo e banda si ba linga ba bando muna ba comédien ba mona ba kanyi maboko au moins que ba faux batou ba batala intérêt place César siko babundi bakaboli bango te te nazo senga kimia on sait que kimia pena malgré nga pena mati miniature bon mati miniature mais comédien bozaka ne pardon pena éviter nga émission de pardon pena éviter nga émission mais mi malinga ka beta ayoki sonya bike pona yo voi tiana oyoki te mi manga beta habito na yo te na beto makasi pona kobe pourquoi na lobby na ebité ba audio eza partout mi malobi nini vieux alobi ke soki pona kobe tene tozaki na kobe ndebo no tambola équipe wana so na kobe tene ngana beto mais yanga pele bike mi manga bete parce que mi ma osaba jeter ya zaka munene ya fufu te pona nga ayoki ma pona yo ta la considération Géry plairant pourquoi pleurer Monsieur Sili t'es ici là Monsieur Sili donc na yebi na ngelo côté donc en tout cas loquette on a de sambusio Myriam a fait sa beauté pardon fait sa beauté na batala to sa promotion film mais fait sa beauté to komi na suka pourquoi c'est quoi Monsieur Sili to komi na suka Rihanna to komi na suka Mirma je te salue Mirma ya je rappelle so merci après on mot tenir considérer qui pour mutu mususu amona ke tinate batu mususu bakunda ke pamba batu mususu bamona ke mukola zoba mais Mirma vraiment na mayelo ya Mirma ke mutu oyo omoni na finga mutu na TVT mutu amona nga mukola buzoba mukola lo ba ke na zwate e bembe na kufa do akufa pena do ba tutata na train wafa kacha kota changu obi na comprenate est-ce que webi ke ngana ko na kwela ba makama minene o so pe na nerf solité ba ko senga na ba SOS na TV c'est ça mwana mwasi mobo ele obenzo lekela makasi leti na makambo wana Mirma na kombo na ngai kosala nini nazwaka te naza zozo te Mirma lobi ozwaka te Mirma lobi te Mirma te bato bazwi matière babandi koloba bato ne bafingi Mirma lobi mabete ezaka ngana ngina beta mutu mais na considération na considéraka Géry moi na bete ezate pona Géry Mirma lobi mabete pona nga parce que yo muto oyela Mirma bango yo do ba charge nanga oui occupation ne to mona ba charge ya Karine donc nga be ba charge nanga mais ya na promo no tongo la chaque fois pesa mbote pardon pesa mbote mbote nanga de pesa les bandel ponga na ga wala mi voilà merci beaucoup ba comédien to sala ba hypocrite place mabe ezali to la sera place wana mabe ezali et au sala malamu Belleville kandi lelo aza lelo likola succès na ye na makambo azo sala aza victime ya succès ne lelo et famille Bota biso toza wana chaque fois pour considérer to ko pousser madame Belleville a sepelaka mingi na biso famille Bota na ye mwana loba ngo
Belle-Vie Kandi Fali Poupa. Oboyi Lamba Kagame ya bouillon. Bakisa Museveni. Pauvre Mobutu. Pauvre Sabimbi. Nakoyate. Pauvre Kasavubu. Bakisi na bango ba chepe soup. Nakoyate. Donc c'est un peu ça. Donc tout soutenir Madame Belle-Vie. Et là on enseigne à la bandeko ya famille Bota tous les communicateurs. Et ça cause dans beaucoup mo baye. Ça le roi mo non ndako occupé été. Oh ça l'effort. Ça la musa kitoko. Surtout moi nous allons mambuto ya meneti yo. Ero je pas le temps. Non nango lisusu nzambe. Je pas le temps. Vous avez même on a musenzi on a problème ma prononciation. Tama mbolo banana wana nakola bien nzako na lia. Ozolo bana bien té. Nani wana nzambe na. Papa le biso bidi na ngola ndake missionné mo boa biso tout na théâtre to babola. So pas bino bozaba tambongo banga ba. Te na théâtre mon ministre ça te pas trop problème. On kola bien té. Mon ministre bien. Olngoya à l'époque to yeba na groupe Simba. Tomona Simba tellement bimela na ina tomona kala na groupe Simba poser le mboya ya makolo irsi pechanga mobutu black la ya na 90 ko babenga ngo lelo mutuka mort ando ya nango ateze ya bango te mais roza pe ya noko ne mo bo na esprit kaka ye nango c'est bozabe lo côté nati yo ero yo na wa battu na ndo calculo ouais pour on prend ma peau pour bien on m'a mobelé alors pisser dormir. Pisser dormir. Voilà, merci beaucoup na ma famille Bota Nyonso, Mamita Dina de Belgique. Mamita Dina de Belgique. Ce qui n'a pas bêta boy. Belle-Vie, merci hein. Babiso ba miso torina ba jika na ba famille. Zambe Mamita Dina de Belgique. Papa Jaboud Maembo. Merci beaucoup Miliki Komaki. Miko ngazaka so la zimbo monga Miliki. Ana chouati. Bon, donc, merci beaucoup pour commenter, pour partager. Bon séjour à Kinyagi Kambu. Baluka na boy. Biko no sala test mo na mbaki Pamela na MBP Chabo. Au kokate. Ça pas venir mon histoire. C'est bon. Ça pas venir mon histoire. Na maboko e mona ni ba. Biso le karabongo ça pas. École ya maman. Tous les bana basi malgré devoir ya devoir sengilo longo langwa. Oh ba ngana yela ba ngongo. Ya yiba. Na yela ba ya suki. Mais on a dit ba basi ate ba bibali. Ya mais sengla tekat. Tosili ici. Bye bye. Tout le monde est sur la télévision. Maman de la bye bye.